la mabele. Loposo mwindo to mundela mabele. Loposo mwindo to mundela mabele. Loposo mwindo. Baindo totelema sengo pese soko mesoro banda kona bino e pai wapi bozo mikunda pende bele ko lande mission veille conscience émission éducatif émission kela mana likanisi mako ko lakisa moto moindo ya uti wapi ya komi wapi pe ya sali ko kende wapi ne yango mokolo na mokolo to sala ka fort ya ko kende ko kundula bande ko nyoso basana makanisi ya malamu na tina ete ya ko solsa etulu kuto bande ko na bango waswaka libako ko landa kabiso na manaka na biso baindo totelema lelo mokolo mo lelo to ko solola c'est rôle élite intellectuelle na kati ya société. Pour l'année, tu as soulevé ce sujet au Yozali par rapport à discours. Il y a guide suprême, il y a Iran. En ça qu'on s'est vanté, à lobby grâce à l'élite intellectuelle iranienne, le lobe a doté Iran capacité de se défendre contre n'importe quelle armée. Il y a Moukili. Iranien grâce à l'élite intellectuelle na bango. Nena mokolo maloto ko solo la c'est rôle l'élite intellectuelle na kati ya société. Pour la nini batu bakenda kotanga. Batu batanga ka popa sana ba diplôme na banda ku bafandi nengo to batu batanga ka eloko moko société le bango. Banani ba memaka valeur ya chaque peuple ko lokola kisala na baninga mususu. Ezalaka ba intellectuel, ezalaka batu mususu donc le loto ko solo na siré rôle l'élite intellectuelle na kati ya société. Nde to zongisi koko liyebo. Natina ete to koba na bango na masolo na mokolo molelo koko liebo mbote na biso mbote ndeko tambi na sepeli lisusu lelo neti boyambinga lelo po biso musana biso ezali kaka biso tokolemba te musana biso ezali kaka kobunda lolenge moko ndenge olobi mpo na lutte intellectuelle iranienne président na bango asali vantar na tokokoloba bongo na lopoto asali lolé dans le bic to sokoma koko lebo mais yango pe biso pe lit na biso ezali to la musaka ka batu bayindo bala muka soki bakoyanduka bayanduka yango dozali kosala boni santé kasi santé ezali malamu makasi santé za malamu koko lebo tant on atali na journal na moni guide suprême Iran asa ko inventé asa ko pesa le coup mon élite intellectuelle de pour ça kingai to la musa et la musa inga sous makanisi to luka ko tebnu na manaka ya mokolo molelo ko solo na bino rôle nini be intellectuel ba jouaka na kati ya société batu bakenda ko tanga po na nini bakenda ko po biso bakenda ko tanga po lelo to lobelela to zana ba université to zana ba institut supérieur to zana ba diplômé na ba domaine nyonso tozana ba docteur na ba domaine nyonso tozana ba gradué na ba domaine nyonso ba licencié nyonso après savoir kotanga rôle nini batu wana na kati ya société ba jouer après société zelela bango nini après savoir ko sisa na bango kotanga malobe pa ina bino oui ndeko na landi na bokebi nyonso omoni batu bazali na mutu ya koboma mokili na biso ya Afrique za ba intellectuel wana ozali koloba batu batangi classe mais bango batangi ka français bango bayaka kaka kotanga français na kopesa ndakisa neti biso to biso tozalaki na enseignement na biso oyo ebandaki koporter un plus lolenge moko ndenge lobi bairanie mpe baza na enseignement na bango eporter bango un plus ndenge mpe bamindele batangaka classe na bango mpo bameka kose développer na enseignement wana mais biso enseignement oyo ya baoccidentaux ememeli biso nini kaka français na kokoma tokozwa ndakisa lokola ba intellectuel africaine basalaka neti ba mutu azwa makanisi ya kofilme nyama ezalaki mayele bazoba basalaki yango te napesa kondakisa moko boye soko komi na kisangani okomona batu batia banzete na kati ya shit mai otambola na vitesse wana avant mundele aya nakozwa ndakisa lokola tokopesa ndakisa ya royaume Congo le Rwanzinga Kuvu Rwanzinga Kuvu aza mutu ayekolaki asalaki économie asalaki sociologie asalaki na science wana avant mundela ya
basi biloko nyonso na yekola ki wana na royaume Congo na kati ya royaume Congo mais royaume Congo oyo mukolo na mukolo bato bazolanda biso bayebi biso na kati ya royaume Congo développement pende ezalaki te mundele mutu alakisi biso kotanga alakisi biso kokoma mundele mutu aportele biso implice na kati ya bomoi na biso na kati ya royaume Congo donc soki tozwi exemple lelo ya bavillage oyo tozomona lelo yango tokoki koloba eza babomoi oyo bato bavivaki na kati ya royaume Congo kokoliebo matondo mingi yango papa nkusu nzala pa na molakisa alobaka toujours tozonga nano esika tobunga bongo tobandela ezali ndenge mundele atikaka biso ndenge tokotaka na boumbu atikaka biso na bandako wana yango mpe totikalaka mpe tilo na bandako wana mais na ngena bakisa boye omoni na royaume Congo bon nazobeta lisolo ya royaume Congo na roi Nzinga Kuvu lolenge moko mpe namonaka babeta balisolo ya David balisolo ya Salomon ule babetela biso propre histoire na biso moko poto moeka ko discerner yango po epesa biso susu bwanya bango bakoko betela biso lisolo ya bamindele moko boye toyebi bango te bon kotanga lisolo ya roi Salomon mabe wapi ya roi David mabe za wapi mais nalobi peuple sans histoire za peuple te mais avant toyeba ba histoire wana il faut toyeba nanu ba histoire na biso moko babetela biso nanu lisolo ya Nzinga Kuvu azalaka nani ngongolu tete azalaka nani Montayamvu azalaka nani mais soki ezobeta mate peut-être ba histoire na bango ezalaki bazalaki bato bo balexaki ba bomoi na bona ba makambo mabe mingi yango pe histoire ezobeta mate histoire na bango balexaki makambo na ndenge ya mabe te mundele nde aina mabe kozipa likolo ya malamu oui na ndenge nini expliquer biso nani bon nakopesa exemple po bandaki kote sona ba makambo ya royaume Congo nakosi référer kaka na royaume Congo nakobetela moi ndambo ya maloba moi histoire ya roi Nzinga Kuvu. Roi Nzinga Kuvu azalaki nani? Roi Nzinga Kuvu azalaki roi ya royaume Congo. Mutu atikelaka pouvoir de papa na ye Nkuvu Ntinu. Bongo ye azalaki mwana ya Nimi Lukelo. Nde batikelaki Nzinga Kuvu pouvoir. Tango batikeli Nzinga Kuvu pouvoir, royaume wana ezalaki très fort. Wana royaume Congo. Ay, babandaki kobenga roi Mani Congo. Mani Congo elakisi maître d'acier, maître de forge. Puisque na kati ya royaume Congo wana tobandaki kosala bambeli, tobandaki kosala makonga, pona kosala chasse, pona kobatela mokili na biso, tozalaki na royaume moko très fort. De l'économie peut être assurée na kati ya royaume très assuré peut organiser. Azalaki na ba député na ye abandaki kobenga bango mafumu bango nde bandaki kozwa décision wana va mundela ya po bakosaka biso ke o bakutaka biso banyama na zamba mutakala nyama akosorganize ndenge royaume Congo s'organisaka te okuta bafumu bango nde bazalaki neti donc ba député bandaki kofanda ensemble na roi baozwa ba décision ya mboka po mboka ekende liboso bankama bango bazalaki neti ba ministre bankozi bazalaki neti ba gouverneur na kati ya royaume Congo tovanda na mokili na biso na kimia toza ko vivre nzala ezalaka te pasi ezalaka te tango kaka Nzinga Kuvu azui pouvoir azui baptême a sentir que non puissance na royaume Congo ekufi bato bakomi kolela nzala pasi ekoti ça c'est aussi la ndenge ni to relancer bino tandis que yeta babatisisi soki to bosanité le rôle des religions chrétiennes c'est que soki batemi na kombo ya kolo Yesu bongo bongo ndenge ni muta soki batemi na kombo ya kolo Yesu ne sika kuto lo baketa après savoir que zo batemi royaume mati mais bino bolobi que tanga zo batemi royaume kiti oui tanga zo batemi puisque batemi wana eza ya yete batemi wana eyaki na signe ya domination batemi c'est signe na mabe pa bayindo oui eza signe ya domination puisque biso toza mindele te religion na bango toyebi mutu na makolo te tokoti kaka bikota kota togangaka mikonyonso abo yebisa ngai religion ezo porter nini na mabele na biso mais koko lebu tongo zoloba bongo lelo mboka eza dominer na religion chrétienne babate mpe bato bazo continuer kozwa yango tango lobi ke roi azalaki na nguya nyonso zo kamba nini royaume Congo ezalaki bien organisé bolobi bato babanda kotanga nyonso vie ezalaki normal. Mais après avoir reçu baptême, a senti que mboke komi kotambola mabe. Mais tant bosolo ba lelo bo, lelo zala ba konsebele ba zo kamba, ba gouverneur, ba président de la République, ba député, ba ministre.
basoka babateme na kata christianisme to lobanini au fur et à mesure baso continuer ko so babateme na kata christianisme Afrique to pe Congo e ko tikala ko bongana yango te. Mais olobi là comme très capital baso diriger mais siko lelo oyo na monde na mokili ndenge biso ba africain to diriger yebisa ngai Afrique eza na place nini tolanda quand même na ba télévision to mona ka ba G4 G7 aussi yoka Congo na ba G wana azalaka te mais Chine azalaka te mais akota foti se banane foti e uti libanda yango omoni lisolo yango naza ko beta omona place foti e utaki tangu nzinga kuvu akoti na christianisme a sentir puissance et sili mboka ekoti na nzala tanga ya mutombo kolo Yesu atiki nzambe ayeko croire na nzambe o bayelaki na mukanda ebomi mabele na ye tangu a comprendre yango ayebisi bango lobi na longwe na christianisme ake kosenga bakoko bolimbisi abino eza erreur na sala ki bolimbisa ngai avande na mabele asale ba sacrifice ne kaka to salaka royaume e bandi kozonga mais lokola munguna azalaki kanga na kati munguna ezalaki nani mwana na ya Alfonso premier aboyiko kozongela bokoko atikali na christianisme donc biloko to somo na lelo mundela salaka na main noire banda na bepoka ba rwanze nganko continuité nango yango ezali ti sikoyo yango moni pasi na biso ne euti wana lelo na okata onne ko journaliste muke lelo na moni bato balobi ke yo marche ezali ba opposant na bato baza na pouvoir bande ko na opposition bande ko na pouvoir solution za wana te mais tout le monde ba leader ba télémaki ba leader ba lobby pour to solia bien te makamoni zo tambola ba mabe yango zo senga to marché ko marché ça logique boso ba makamoni zo tambola na kata mboka bato ba ko fanda te sengeli ba marché mais oyebi ba phénomène le katangwa kabila barosichi manga bakufa ba Thérèse bakufa bato bakufa ebele kabila kenda est-ce que solution to solution te ti lelo tozo le la kaka yango esengi na baindo to mekana no kozonga mwasima to kanisa to kotikala boye ti wapi so tango solo babongo bato bazo sala manipulation ba biloko nyonso et c'est l'élite intellectuelle auto bandi ba intellectuel africaine basa na kata conscience to ndenge nini pour na pouvoir en place na majorité et na opposition so ko tali bango basa bato batangi ba classe mingi minene sikoto lo banini tango solo ba nzela bazolanda e kobongisa mboka te to lo banini élite intellectuelle na biso baza na kata conscience omoni ozo ba élite intellectuelle oui omoni bato wana baza ba intellectuel ba occidentaux bazo ba enseignement occidental donc kuna na kati enseignement wana eza na intérêt moko te ya yo mutu moindo enseignement na kuna bazo tanga kaka so comme place ya mutu moindo ndoki bato moindo bazaka ba ndoki bana ko sala ba évocation bazo boma batu donc pesa kanda kisamuke na oto la film moko sikoyo boy titre na ngo prophétie eza histoire mo ile kaka na Afrique kaka do na kati film na bato bazo boma na neti banyama donc mundela zo continuer toujours ko nuire conscience na biso na ba film abongo na vandi na meka ko raisonner moi muke na film na bia film na biso ba africain pe na tala mais ba okotsa ka eloko mabe histoire ba okene même histoire mais bazo kotsa eloko mo mabe po mona kaka no ba ancêtre na yo bazalaka bato mo batangisaka makila koboma makila or c'est faux biso na Afrique tozaki na bolingo koleka mundele pe tozaki civilisé koleka mundele yo za te balobeki tozaki wana tosobeta ba masolo ebeta maka même na ba milieu éducatif hein tozalaki bolumbu mundele ni mutu grâce na ya pesi biso sans ya kolata elamba kokoliebo moto apesi yo opesa ki exemple ya fomoko solobi opesa ki bakombo te alobaka reconnaissance na moto asale lo bolamba soki tozalaki bolumu mundela ya pesi biso elamba esa pe reconnaissance est-ce que oyebi ki na royaume Congo bazina ba textile ezalaki royaume Congo oui omoni mundela betelaka na ba classe ba betela biso masolo mo ya kala mundele tango yaka nazalaki même surpris mboka neti Ethiopie bazalaki makasi na architecture architecte basalaka nini banda kote donc architecture mboka lokola Ethiopie wala na antiquité bazaki makasi na architecture hein mais mundela ya kosi biso yebe tele histoire ya kutia biso tola na zamba baola tsana ba film to na kata ba zamba ba villageois ba do ba mongo buitakala na ba bilama ndoka wana ba histoire moko eleka ya kala
mundele tango ekuta biso déjà tozolata bilamba bilamba penya ya bilamba tosala ba neti tisi neti bazin utaka kana Afrique basala yango na ba Afrique de l'Ouest ozomona siko bato baosala bilamba yango loko ndenge biso no lutte intellectuelle africaine et do produit rien. Donc histoire ya royaume Congo to lobanini réalité ezalaka kuna élite intellectuelle à lelo a déformer ngo azote yango batute mais bakote yango ndenge ni ntango yo tangi na enseignement ya banguna yo kasi bakobeta bolamu na okuna eloko mona yebisa ko mbalansi mana émission ile kaka omoni biso ba africain biso bakoko na nga pena babana ko tika makamuna makomite babana ko bomba makamuna mutu soki omoni na mboka mobange moko azali omoni nazo kapenda kisa moko bo omoni na ba Iran kuna na ba Iran mona ta président zali mais bazaka na guide moko babenga guide suprême moko boye bazana komo mo babenga bango na bokoko na bango ba arabe wana omona même président yo kelaka ye soki makamwa mabe bakena kotuna ye po ba yebike ye na spiritualité aza makasi yaza na relation na bakoko alors na bamboka nyonso ezalaka bongo okomona sage moko boye koko moko na pesa ko kana kisa film Kirikou bana o no se renseigner papa moko banola ta pembe boye akobana kopesa bana ba danger oyo ezala mokili oyo pe koya azola kisa pe bana avenir yango nde ebadai komema mokili na biso na avancement tango mundela ye chasse na liboso bato babetaka ngo te abandai ko chasser ka bato asuki ya pembe pona nini aboma bibliothèque na biso toyeba histoire te po mutu ya peuple aza sans histoire aza mutu te neti mutu mwindu omona azo se référer na Abraham ao se référer na Isaac aza ko se référer na Moïse ye moko aza na propre histoire na yete akobeta na mokiboke o nga koko na nga zalaka bo te ayebi yango te ya yebi kaka ba Moïse ba Isaac ba Abraham bangonde bakoko na bango yebisa nga siko mutu abongo aza mutu te aza mutu te ndenge mona nyama koko liebo ba téléspectateurs bazolanda biso lelo eza na batu ba vivre pe ba miracle na kati ya christianisme asomba pe mutuka asomba pe bandaku asotangisa pe bana na ba condition malamu mettons au lobby élite intellectuelle baza aveuglé grâce au christianisme mais pour christianisme yango ne muté bomi biso à partir ya Rwanzinganku nenga zwaka baptême na kombo ya kolo Yesu mais lelo bato bazotala ta bazomona ke na soma moi jeep na nga $10,000 ya $15,000 na zwa pe baptême na tara pe ba contribution na niveau ya église est-ce que bena oza sir bena ba kondimela message ozolo ba bena ke grâce au christianisme et ko isaka royaume Congo kombo ya kolo Yesu eza komo moko dangereux pour na biso et c'est ben intellectuel baza lelo o baza na moyen de vivre ba ko bena kondima ozonzi bena ke message opa na bango ça pena capter omoni likambo lobi wana esekisinga makasi donc mutu azomona pas somi voiture eza miracle mais na poto mutu soki asomi voiture eza miracle te eza normal mutu soki abali eza miracle te eza normal ntango mutu asi akufi conscience na yo ekufi ozomona libala eza miracle nzambe ozomona kosomba mutu eza miracle nzambe mais oza ebembe oza mutu te or que ndeto osambelaka po toso libala eza signe moko ya mabe toloba ndenge po lelo baéglise omona bandeko na biso basi mingi bazogene na bazamba campus bamangengenge mpona kozwa libala eza mabe oui nalandaka yango mais yango eloko nga ndenge na biso mpo monake no mutu mundu asi akufi or que libala nzambe asali mutu mpo abala abota sikoyo yo mpo obala obota il faut kende koluka yango ozomona te place wana eza normal te place wana de place omona ke no mutu mundu aza mokufi ma sœur dit amen ane oyo kobala ekoleka te kobala eza mabe donc yango na seganano donc yango moni biloko wana même ngai sekisaka ngai omona mutu abimi donc c'est-à-dire que non ba africain ba komi trop spiritualité donc balingi spiritualité trop mais oyo spiritualité oyo eza ya bango te zo porter rien so mutu akei azui mwa lipa boye abi eza miracle or que kolia eza normal ba voyage pe ni to sambela to voyager wana pesa pe kaka mabe mais yango na ningi na yebisa oke non ndeko na nga na tali na TV epesi nga pasi
bato bazo katisa baokende voyage na Europe côté bizalaka bamati na ballon d'air o soko tiata gileti boye bango nyonso bakufi tala moto moyindo azokima pasi na mboka na ye po ezali pasi eza ye makasi ona lite intellectuel wana oza koloba wana baintellectuel baosala eloko te mboka etikali polele frère na bamoko ayembaka bino paipai ezali kobota bipai biso me boza kolia te ndeke alonaka te me jamais alelaka nzala ayembaka yango me basosolaka ayembaka me akoka kososola nzembo na ye moko te donc moyembi nzembo asosola mpe nzembo na ye moko te asosola nzembo na ye moko te ozala surpris bomoni na mire na kati ya Congo matiti ezobota madesu neti nazali surpris awa nauta kobongisa mutu kana namoni madesu eboti na mire me yo ozolela nzala ozolela pasi na Afrique me okotala ngambo ya este na biso kuna boye bato bazobunda mpo na minere mpo na richesse bato baza kosenrichir na Congo me yo Congolais ozolela nzala est-ce que okososola te donc on a notre rôle l'élite intellectuelle ils ont porté rien donc l'élite intellectuelle ils ont porté rien en Afrique mais tout ça mon ango papa c'est intellectuel aso c'est pour mon pe bana na ba tanga ba koma pe ba intellectuel lobi lokola ye mais yango donc ça ka danger na kata société yango na ça que na bino eloko bomi société africaine yango wana ezali christianisme na intellectualisme donc enseignement obayela ki biso yango ndeko na ngai eza yango te intellectuel otanga classe otangi classe na mundele mais moni mundele asali cameraman otala etale la biso lelo mais yo moto moyindo botanga ki ne même niveau mais ozoko kosala te yo tika ino ka réparateur so cameraman ane kufi nde oyo kobongisa mais okomona na bapoto bana o bazana ba université bazana ba centre bazo yekola neni na kosala téléphone neni na kozana communication na ba esprit pour na créer eloko pour na sala boy na université muta ke ndeko yekola nenge ni na kosana communication na ba esprit mais oui bana ba enseignement zali na RDC ba nekola ke on a polytechnique ba yekola balakisaka bana science occulte bien sûr moi na kota na science occulte occidentale oyo ko porter rien en Afrique donc occulte mo na ko kota so eza na kati ya boko na so eza na o mabete oh mais eza normal Europe ozo mona na développer na Europe est développé na science Chine est développé na science Asie mobimana lelo oyo même ba film ba documentaire ba exception ba Inde ba Vietnam ba exception ba Vietnam ya kala mais ce que lelo kena ba de Vietnam wana eza kitoko et la construction comme on aime sur l'équipe à Paris na kitoko on a Vietnam ba Vietnam ba Dubaï ba Thaïlande wana et comment très évolué donc to loba nini élite intellectuelle oza lelo na kati na Congo pour toza na kati ya Congo compter sur bango te to lobela bongo ko kolebo Congo soki totaleli kaka bango tokozwa eloko moko te biso il faut tout ça l'année jeunesse surtout na koyebisa bango faut bofongola misu boyoka makambo oyo ngai koko libona oyebisa bino mpo nga na mola musi nga naza prophète te naza mola musi nazolamusa conscience ya ba jeune ya lobi biso papa na biso balelaki biso pe tozolela bino bolinga te bolela bolamuka botelemela christianisme yango ekangi biso ba science occulte yango ebomi biso mais naisaka bango naisaka bino même bomoni même enseignement totangaka oyo ndenge ndeko journaliste ya lobi otangi classe bo silisi ozwi diplôme obomi na ndaku okomi coopérant est-ce que na poto un médecin sisi na médecine akofongola kabine ateka ba crédit non mais to mengana no kolamuka bato opposition bato ya pouvoir totika biloko to osala to sangana totala pasi ezo uta wapi poto menga kotombola mokili na biso liboso matondo totala pasi ezo uta wapi poto kwa kotombola mokili na biso ezo pesa pasi kotala ba société ya bato ndenge ezo tambwama lelo so ozomona ozokumisa France eza grâce à l'élite intellectuelle mais to akumisi France bongo ya bango moko so to loto komi ko envier ba Dubaï grâce à l'élite intellectuelle ya bango moko boni Afrique topé Congo ye pas appel na ba intellectuel topé l'élite intellectuelle ndenge moko na bato wana oyo ya ye et comme le contraire ko libo sala ka bino ndenge ni so ko vandi
omoni ke tozo ko importer stylo kirdan tozo ko importer na baka presque biloko nyonso tozo salela esa kabino ndenge nini tango so mona babiloko wana nyonso mais so mona ke toza pe bato batangi ba classe na kati ya société bazali non natalaka na bike no naza na musala makasi na mokili oyo biso bato olobela masolo ya baindo banzala mpanda molakisi nzela ye wana donc toza na musala makasi pe musala yango biso tokosilisa yango te baoyo bakoya na nsima nde bakosilisa yango faut bacontinue œuvre oyo mpona question otuninga wana donc réponse na mopesa oka yango wana ntango namonaka biloko wana mbisi azokoma mobange na Kongo azokufa moto akoloba ye aza te mpona nini me bakoko na biso kala basalaka bapeshe babandaka kokende na zamba koboma nyama bazosala misala ozomona lelo mutu babomi conscience na ye akomi ovanda nde na église asali 56 ans na église vie ne changeaka te mais azomona pasteur azosoma bavoiture pasteur azokoma ere pasteur azoprépare bana na ye après ye mais donc ezolobela ye eloko moko te mais mokili na ye ezokende na kozinda donc ezolobela ye eloko moko te donc yakendaka neka na église kuna akombola église donc mokili ya bayino nde bolobaka ezindaka esalaka kaka bino bato boza na makambo ya bokoko motu bomonaka yango bandeko bayindo baza na islam na christianisme na bouddhisme bango bamonaka te ke mokili ya bayindo ezokende kobunga mais bango baza bakufi ti est-ce que mokufi amonaka te donc biso toza baponami oyo toye po tolamusa nde bayindo nyonso ya mokili ata bayindo baza na bajamaïque bayindo baza na bahaïti biso toye nde tolamusa bayindo omoni ntango ozoloba intellectuel non naza contre yango loba lite intellectuel occidental puisque biso biloko to nyonso tosala eza ya biso te yango ezoporte rien soki omoni olobaki Iran atuti tolo puisque alobi lite intellectuel iranien et doté mboka puissance moko to capacité bapesi na mboka bakoki ko se défendre porte n'importe quelle armée okoki kobundisa bango ya mokili Iran zelelo aza na capacité ko se défendre grâce à l'élite intellectuelle wana oui puisque bakomprenaki puisque bango bazali pembeni na nzambe oyo ya bango bazali pembeni na ye puisque bango bazali baosamela na islam kuna kokuta bakutimi na bango kaka nezali donc non na kata islam eza trahison pa bakoko mais na bandaka nzala pana alakisa bango preuve que Mahomet afinga ba noir abengi bango abi soki le serpent mais comme noir azali déjà inconscient akufa na ye bakangi singa na kingo bango bazobenda ye ndeko nanga peuple noir anyokwami na mokili oyo oyebi na surprendre yo na vandi na ndako mokolo wana boye namoni mama moko ya mundele na mutu mundu baye na ndako na ngai soki même na ndako na ngai otuna bango na tuni mama na nini o te biso to saba témoin de Jéhovah toye koteya ngale se mama yo za na soni te bino boteka biso neti banyama bokangi biso basinga na kingo bozo teka biso lelo yo oya koteya ngama lo bana zo sa mama na mundele ya témoin de Jéhovah na biso ke yo ka soko yo koteya ngana ko ndima yo za munguna na ngai oyebi réponse apesa ki ngai abi ozanga ite eza ne bango ngana bi me comment ndako na ngezo zika natiki ndako na ngezika na kebo ke la voisin mai il fallait bo banana côté ya bango avant boya côté ya biso o ba nyoko la ki biso mama na mundela bi papa aza matata babimi bakei ozomona tango siko ba onoke na bandako nyonso ba okuta na biloko wana bakososolo bino batu oyo balandi kokoma batu po nan tokomi batu te bayindo basaka batu te na mokili basa baza inexistant puis même ça chaque fois lelo monde eza ko évoluer place ya mutu mwendo eza wapi ocho lo ba ana kirdan eza importé bazo to importé yango na ngolo abuta mangane balo ba chinois komena ngolo na Congo oko imaginer loko wana moko pe kutu ba mikolo ucho leka ba koma même ko na ba mikate ozomona neti ba chinois ba awa babi ba na mabelo ba kuti mabele moko oyo babenga na lingala ba goyi
muto esi akufi yo so wela obo makamoko po kende poto mais chinois ya komi na Congo lobi mais na komi mpenza na paradio balobaka yango yo chinois zo lokota mbongo ne kolokota to ko ma pesika wana biso to zoko se pomone nguna bazoteka mo demi ndamba lopango po mwana akene poto tozokende kotonda na basnini na ba centre ba développer ko beta ba développer po bakende na poto tango zomona bayoana esika biso dokendaka bango bazokoma ba millionnaire biso tozokende kuna lite nini okoki ko leson okoki kopesa bayindo mpenza na esika wana leson opesa bango batala film ya kutakite omona ke no développeri wana ezalaka donc bitumba mapoto kene batu mundu banongo kende États-Unis te bakanga bakutakite na makasi baboma ba mususu bacha bango na bakal kuna na masuwa na seka po bakende États-Unis mais dans le lolo to kende na bopete biso moko to misolo ba mbongo lobe ezalaki esclavagisme ba noir balingaki na boko to kende kuna te ba changer stratégie yo kasi tango yo gagner loterie naza na petit na ngamo kazo sala kutu mariage le 26 juin awa azaka na États-Unis chaque fois benga appel vidéo ba misala sala kuna ezaka misalo mundela ko sala te misala ko memaka ba biloko minene azo kende ko tika chaque jour soka bengi ngai azala kanga na musala po biso so to na buto ba nguna bazaka moyi to solo la kana presque chaque jour ata ba 2 heures 3 heures du temps yango ngena ebisa ok non omoni loko mususu ebomi biso ndeko tambi omoni civilisation occidentale ndepaza la base na biso omoni ba pays neti ba Chine ba coloniser bango na pas ba anglais mais jamais civilisation anglaise est dominante civilisation chinoise soko omoni okomoni kana forme on dirait musenzi moko boye mais ba ko so ingénieur ya na do tongandako okondi mate ndenge moko omoni ba ende bazalaka na mutuma Magandi na yete soko yebi Magandi wana lataka bilamba te abana ota nika mwa drama ko na lunette na ye ba mindele ba bundisa ka meti suka nango ba sedaka ba négocier kana ye ba chaka je pense premier ministre idéologie pesa ba indien wana okomona indien le loi na Congo aotika singane na kingote omona lati mwa singana ye ayebi ke no yango ndeza ko protéger ezatene ndenge lelo baba passer ba okosa biso wana kindoki soko lati wana kindoki lokuta Zambe kaka moto protéger ka moto na mokili il faut yebane mokili omoni même na ba Angleterre natala ka championnat Angleterre trop omona na moment moko boye okomona ba entraîneur nyonso ba chaka ba fleur na veste na bango awa na yebite so botala kango et comme na moment moko boye ba équipe nyonso soka lati Varese il faut ba dessiner fleur rose awa so bozuita bola nango donc on lobi boye batebele pe ba retirer attention à chaque fois aux hommes na match ba ondotala batuana ba ebitan babi oyo tokomi na moment boye oyo tokomi na moment boye lolenge moko calendrier africain ndenge ezalaka tango bakoko na biso bayebaka mokili bayebaka ke no ndenge tokomi boye kala te mpela eza koya na mboka na biso na mokili na biso babandi kotala mapata balobi changement climatique c'est-à-dire que non saison ezo changer babi na mikolo ezali koya mbule kobeta lisusu te tokozala na mwa pasi ya kolia omona babandi kosala baprovision basali baprovision babombi biloko bakovanda lisusu bayebi ke no mbule ninge banda bake babandi kobalola mabele po babanda kolona ozomona do calendrier bakoko nanga bazanga na calendrier ozomona bakutaka biso banyama te donc élite intellectuelle tozomona lelo yende mutu toloba nini aza la base ya côté ya bande kone ba yindo le côté mondele l'élite intellectuelle wana yende ya côté ya ndenge nini puisque l'élite intellectuelle wana est occidentale na zo personne qui ça toujours et que porter rien en Afrique oyebinde komoko boye na landaki na betano ekeka ka boye alobi ote makamtoma luwaka alobi wana alobi bien te alobi ngabi mais Thomas luwaka azana ye analyste azana ye chercheur ya tangi makambo ya moni po yepe atangi na enseignement ko ya ba colonisateur atanga malgré atangi atanga pesu na poto mais oui quand c'est enseignement occidental kaka o za intérêt Afrique te
abimi chercheur ya ba occidentaux aye asali recherche na ye alobi makambo na ye na TV o ye atangaki o batu bakomaki yango eza te ke makambo o ye nda alobi yango ya alobaki yango te ye atangi nde makambo o ya monaki yango alobaki yango na télévision na monaki ndeko wana kondanaki na monaki sansa kondanelaki te puisque ye azotanga makambo o ye atangi yango donc malgré azotanga billet oyo ya comité mais bino quelque part bomone que ça makambo lokuta pe mais oui mais eza lokuta mais ya tangi yango ya za na faute te puisque bango baza ba intellectuel occidental bango batangi pour l'intérêt occident et ça lokola bazo donc c'est donc que nous retanga ça pour l'intérêt à Congo te mais enseignement occidental est porter rien en Afrique koko lebo sikoyo to sala nini tango bolobi christianisme islam bouddhisme na ba classe ototangi oyo et ko porter solution te na kati ya Afrique mais les autres sont na za biloko peso dominer mukili ya ba noir so ko le en Afrique de l'ouest okuta islam Afrique du nord islam en Afrique est na centre okuta christianisme ba nyonso bazo kamba baza na kati ya ba religion o bino bozo telemela siko to bino bobono ya peka ka bolobi na bino bato wana bando sala peka bazo continuer kana bango peka kana kati ya ba makambo wana to lolenge kani po bopesa ki exemple aya mfumu kuso kia mzala pana na ngola babandi makambo kala so otali photo moko bo balakisa mokili osomo menaka jeune penza ya jeune mais lelo mfumu kuso ba sali mibu ebele na kati ya ba makambo yango ba sosolisi batu ebele na mokili voilà ba sosolisi pe batu ebele na kati ya mobele makambo so nazo mituna bondo yaka ka bolobi na batu oya sosolisa na bango moko bondo yaka ka bolobi bokena bino bo nesi pe boye osolo batu ba kozopeli ba kobe kolanda bino na so ba bondo yaka ka bolobi bango pe bazo continuer na bango na kati ya ba makambo wana to lolenge kani mekana ni ko expliquer et ça peut n'attendre tout le monde appelle que élite en bozote appelle le loi appelle et côté ma paix à revendiquer topé abumi ça peut bolamu oye ni société sociale là et tout le lingue kan ni malobe pa na bino na tundio botondi na asir mbalele kaka na ebisaka yo omoni na Chine makambo pele kaka makambo le kaka na Chine mais tangu maoche tu moyaka nde bazwaka solution eza pe lolenge moko na Congo awa na Afrika katolo ba Afrika mobimba omoni nazonga na ndakisa mukio lobi na omoni ba na Afrique de l'Ouest ba musulman bazaka kana pasi oyebi ba jour ya ba pèlerinage na bango ya ba sadaka na bango na ebisaka wana ba Ramadan jamais lo se uta na Sénégal ekende na Moyen-Orient mais omona na Moyen-Orient batinda ka lo bongo Sénégal azo produit te akotinda nini muta pesa ka soko zana yango te ngasoko na zana yango te na kopesa ni yango moni na ndakisa na ngina ebisa yo sikoyo moni na maloba oyo ngana ko ebisa yo mao ayaka na Chine to mamanga na biso to ndenge nini biso to neti mbuma moni graine mbuma soko boti yango na sia mabele ebotaka mukolo moko te ebana ko bota malembe ti akobimisa mutu omoni ngai na lobaka toujours na ebisa ka bande koke ngana za molamusi ngana za prophète te ba prophète ne zali banzala mpana songanzila molakisi ngai nazali na ngai molamusi biso tozo bunda toza ba accompagnateur puisque to monaki nzala mpana songanzila azokende na nzela po tolamuka biso tozali ka batu oyo toza ko sunga ye na musika po nzala mpana yebi ngai te amona pe ngate ngape na kena na église na été mais tango maté ezali ya bien biso photo accompagner yango poto luka poto yazo bunda pona ye moko te nzala pana bazolo bela fumukusu ya fumukusu ke nzala pana na ngola ba msusu ya msusu tanga zo nzala pana ko comprendre papa nkusu nzala pana songa nzela zo bunda pona yete azo bunda ne pona intérêt ya mokilo ya baino nyonso lolenge mongo na ngai koko na bino liebo nazo bunda pona Afrique donc eliki ezake o bozolo na lelo lobi ke botambo mala biso tozali ba graine ba bwaki na sia mabele peut-être mito ekozala biso te tokotika kaka histoire na mokili koko liebo azalaka alobaka boye puisque fumu kimbanga alobaka liloba moko boye alobi ata lelonga nazo kende mais bana oyo bakobotama bakobimisa maloba ya sika bakobenga bango ba mayebo lolenge moko na ngai
naza parmi bana oyo Fumukimbangu alobaka ba mayebo oyo bakobima yango moni liyebo ne ngai na pour nous participer na éveil à conscience à l'homme noir. Ya l'homme noir ozomona donc na maso Kimbangu asalaka mundela lukia meme na monde ya politique habité azaka politicien asalaka boy ote azalaka mutu mwana obundelaka ba sociologie africaine banini donc ba luka kaka ba étouffé nzal nani Fumukimbangu donc on minimiser lit na ba minimiser lit na or lit yaka nango ezalaka nde pona kolamusa conscience ya mutu mundu na yebisa ko chaque fois que non place Fumukimbangu amana ko sala na toujours presque chaque jour wana pe place bana ko teya na vanda kaona chaque jour bon ouais donc Fumukimbangu na pesa mo exemple comme ngo muke Fumukimbangu tango ane ko sala wana azalaka soki babimi na pause abandi ko teya batu contre makambo bakoma na Bible contre ba impérialiste wana ba mindele wana alors mundela comprend Bible jo chaque jour ateya kanini yango tant ba yokoyoka makambo ote bino tipo soto tikiye un jour bato ba ko révolter contre biso donc bon mo ine mo bimbale kisango to lobaka ya koteya ba yindo pona ko longa na ponye mindele oui nalandaki ndeko Thomas Luwaka makambo ya Kimbangu mais natala pena na bime ba falsifier pena histoire ya mutu pe bato ba okene ko croire na makambo wana mais oui to relancer bino tango émission le kaki biteni na biteni ba bengaki penza même biso pe ba bengaki biso bo est-ce bolani ndeko Thomas Luwaka bato mususu bazalaki choqué par rapport ya ba makambo bande ko loba message ya Fumukimbangu ya date le 6 avril ozoma banya histoire au mundele a tracé en sur mesure ezala donc to loba nini o ya betaki ya ngona réalité te ya bomo ya Fumukimbangu wana za biloko ba mindele ba comment wana biloko ba mindele ba comment c'est choquant mais biso tozo bunda kaka un jour donc ça solo ba ki Fumukimbangu azala motinda mi ya kolo Yesu bino tanke bae o bozola na matame ya Fumukimbangu nyoso neso sa bino motema pasi mais ngana tout ngana motuna Mahomet azaki en voyage hésité Bouddha azaki en voyage hésité ndenge nini kaka biso comme biso ba monela biso Kimbangu que nous allons voyager na miracle ndenge nini pourtant papa Luwaka zolo Thomas Luwaka zolo babilo ko na Fumukimbangu envoyé na téléphone zo le katé bana ozoate on nga ko participer bien émission mais nazo mona ka bato ba participer na ka ba Kimbangu so ndele zaki bien tracé oyebi passe o ngana yoka kina na kumba voiture na zaki na kacha voiture mais na oka ki passe ngana lobi Afrique nga toujours na lela kana motema na leli vraiment na lobi mais pourquoi toko ko matina niveau oyo pe azolo babi livre wana mwana ne mutakomaki yango ancien cadre ya mboka Thomas Luwaka ancien ministre ya mboka ancien président assemblée nationale na question wana tango bakanga Fumukimbangu diange no bia zaki na age nani kisolokele kuta zaki mukolo bia zaki na age nini kisolokele zaki na 7 ans diange na zaki na 4 ans est-ce que moi na 4 ans neti ngana bimia mwana na ngai bike na zawa mwana est-ce que mwana na nga 4 ans maman na ba mta betela ka ba lisolo non mama ko ba vie même nga moi si na ngai bi vie na nga nyoso o na saka libanda te so ebika bia zaki papa na ndako bana ko ene kaka ali azaki papa mo rassembler resili mais bango balobi ke mwana na ide ngena mutu vrai original nde oya mwana na ye nenga na mituni mutu na bi mwana 5 ans a opesa information papa na ye ndenge ni bon mokolo boko chance ko kutana na honorable Thomas Luwaka nini penze boko ko talisa bango oui mokolo so pas chance à Rolanda bino na manaka oyo émission ba indo to télé bon ngai vraiment na kondana na Thomas Luwaka te parce que Thomas Luwaka azana historien ndenge na landaka ndenge moko pa mi bengaka azana historien ye azana na eloko moko te pona tu na ye question ye atangi ya lobi o ye atangi donc zaki na buku oyo azotanga o ya tangaki ezana ti ba kombala biso que non 1 + 1 = 6 siko soki yoke na classe kuno akomi 1 + 1 = oki okoma d ba ucha o 0 or que 1 + 1 = d mais siko na classe ba otanga ba bi = 6 soki yoke okoma 1 + 1 = d ba ucha o 0 habité a ezaka 6 donc faut yo répondre na ndenge yo tangeli Thomas Luwaka zana problème te ya zani kaka motangi a transmettre ba o ba ebité
mais ils ont message moko penya dans livre moko bon. Koko libo to so benta suka émission nyos to koko lobate na mokolo moko. Christianisme ne bolobeli na islam na bouddhisme kombo ya Yesu ekoki ko porter solution te na kati ya mboka na biso Congo pe yango pe mutu ebomi élite intellectuelle. La majorité pe bandeko balandi yo lelo etando ya vovamu mingi ya bato mayele ba hukumi ko swali bakwa ko landaka yango mokolo na mokolo. Nini kotalisa na bandeko wana bazuli bakwa ko landa yo par rapport ya baete lo baké batangi o ezana ba piège ebele o lelo epesi Afrique bolamu te pesi pe Congo bolamu te maloba epai na bino. Oui, matondo mingi na lobaka na bandeko na africain pasi le kitro na mokili na biso. Balangi mususu bazokela po na biso tokelaka te to biso tosala nzambe nini motuna na ngana tuna ga yango wana tokenaka mikonso ba prière ba nini motema mabe izosila te kindoki ba église de réveil ne mutu ena kindoki na mboka na biso e ba église de réveil ena ena ba PD ena ba lesbienne bakoko na biso ba yebaka biloko wana te ba jeune surtout ko ba les miracles te na kati église ko ba les ali normal mutu soka botami fwa bala tolongo na religion oya bapaya nzambe o bayela biso na buku to sambela nzambe ya solo soko za na posa oye ba maywana ngana za prophète te ngana zali mulamusi na kulamusa conscience na bino okoluka bangunza soki oke papa nzala panda songa nzila papa nkusu akolakisa onde ne kokobondela biso ngana zaleka mutu ya kulamusa batu mutu ala muka na conscience na ye surtout bino ba jeune bola muka pona Afrique ya lobi ezande ya bino ngana ofongola kaka nzela po bino boya kosukisa. Numéro de téléphone koko liebo ezana bandeko mususu o bosala ka plus mingi ya WhatsApp pour le communication plus mingi comme na nzela ya WhatsApp. Numéro na nga téléphone ya WhatsApp bandeko ezali 082 45 93 142 Bandelango 082 45 93 142 bandeko bokomela nga pena to discuter na WhatsApp ekozala mwa esengo makasi na la kisabino nzela na la musa conscience na bino o ekufa bola mukapo eza na bana mususu abotama na christianisme kino lelo nano ayoka histoire na ete aya tokosolola na ye ata sur WhatsApp atoza na mokilini na toza wapi na kola musao bayi baza na poto bozonga boya totombola Afrika bazonga na Afrika bazonga na Afrika kokoli mboga ezopela bozo seka na ngai soki komi na pasi na okima ngo pona nini kokoli boto bendi suka ndenge kolobika ke bazonga de biso toza na Afrika tokokufa eza na video mona tala ndeko moko presa chilombo loba biloko yo nazo sengala ba congolais bazonga ndeko moko ya olia gâteau eza na boudé na kati batia ba maki hamburger alobi bino bosa ba jea kuna olamungi na tongo mikate kuta pamba kuta na mpo lengo za cérémonie ibongo oyo tokozonga te tokozonga meningo solo ba ke bato basa na poto bazonga ngape na peso exemple mongo boye oyebi bato bavanda na ba village soko zo ya Kinshasa bakoyebi sozo kene mboka mundele kuna nzale zalaka pona nini bakoko na biso damazaka à la portée de tout le monde bazo sala ba bilanga biloko kutu lekaka ebele po ya kolie pa mutu kosenga kutu te donc christianisme nde bomi conscience na biso na civilisation occidentale nde bomi biso tokomi bagoyigoyi tosalaka lisusu te yango moni bakomi komona mokili ya poto kuna extra ntango ozolia hamburger wana ozokonsome maladi na nzoto na yo me nga na Kisasa awa nazolia na ngai misiri na fufu na ngai eza kosoanye nga na nzoto matondo koko liebo to benzi suka manaka na biso nde tolobaka chaque fois bolandaka biso na kati ya manaka bayindo totelema bozaka toujours na implice oyo bobaki ebakisamaka bino na kati ya biye o boyebaki te le tolobelaki sur rôle élite intellectuelle koko liebo atalisa alobi élite intellectuelle na biso déjà o eza lelo ezosibir biye alobi ya bamabe à partir ya roi Nzengankour baptême wa zwaka na kati ya christianisme nzoka kozwa baptême na religion étrangère eza mbeba ya makasi ezali libabe oteki mboka bo perdre identité
lelo botala ba élite intellectuelle nyonso ya kati ya ba société ya ba mindele botala ndenge batomboli Europe botala ndenge batomboli Amérique botala ndenge batomboli Asie kasi botala élite intellectuelle africaine esika ba memi Afrique esika Afrique ezwa meleli lelo toke to sambeli koko lieba lobelo ko moko la musinga makanisa lobi aussi longtemps basi na mibali to bota mesika moko ko bala eza naturel biso lelo komi po bala cérémonie il faut que neza mama ngengenge nzambe sunga nzambe zongisa boye po kende poto fo sambela koko lieba bibilo koneza ezo lekisa mbala moko malédiction epa na biso akeso so musika apesa exemple ete lito bali ko sala bafumukusu ke muzala pana na ngola ndenge batalisi awa molakisi nzela bazosala liti ete po ete bango babonga te kasi bazosala liti ete mpona koluka nde bolamu ya bato raison pour laquelle bomoni toyembaka bango na manaka na biso bayido totelema soko sepelaki na émission tozongisi matondo mingi na DG kwa mambo elongo na bakamenya so vom télévision tozongisi pe matondo na DT kwaku wasungi biso na nzela ya cadrage po bilili ekomela bino na ndako na montage tosongamaki na ndeko Ntimba super pe invité mokolo mwalelo ezalaki koko liebo oyo eza mbala ya bango pe suka te tokokoba kobana bango na bemission ba sujet oyo bino bokotikela biso tokotalisa bango pe na ndenge bapesaki numéro ya WhatsApp bino moko pe botalisa bango ba sujet oyo kosenga na mbala sima tokoka kosolola ngai ndeko na bino Tambi Koka moto azalaki na présentation ya émission ya mokolo mwalelo soko sepelaki na émission tozongisi matondo mingi na tata mokeli balongo na bakoko kimia na bango ekoba kozala na bamabota na bino totikali na manaka oyo ezali koya bandeko boza na poto boyoki nde esekisi biso bozonga mabele na bino ndako soki ezopeleza na nzala mwana kimaka te akosala makasi nde aboma moto mpe asilisa nzala tokutani na bamanako ezali koya mabele loposo mwindo tobundela mabele loposo mwindo tobundela mabele loposo mwindo tobundela mabele